Emmanuel, viens dans ma vie, viens dans ma santé, dans ma maison. Emmanuel, Rakaba Sakaya Masse, Rokobo Sakaya Masinda Labasi. Vie à passer, vie à souffrance, vie à complication, et ça vie à moi dans Zambé. Pour te Bible, ça qu'on a biso que projet où yon Zambé a formé pour na biso, et ça projet y a malheur, mais ça projet y a bonheur et de paix. Tato la délivrance na vie na yo. Loko la longa liwa. Azape capable de kolonga ba problème na yo. Toi crois seulement. Crois seulement. Peut-être la délivrance na vie na yo. Ni pepe mon côté longa ye. Ezala bitumba ya famille. Ezala balie familiaux. Bien aimé liboso ya kombo Yesu et ko fléchir. Donc solution ya vie na yo et ko uta ni libanda. Mais solution ya vie na yo et ko uta pa ya moto simba bomo na yo. Oh bien aimé, solution vie na yo que ça la possible pas mobali na yo so mobali na onde simba vie na yo. Solution ya vie na yo ça la possible ce qui moi si na yo onde simba vie na yo. Solution ya vie na yo ça possible ce qui papa na yo onde moto simba vie na yo. Mais loko la solution ya vie na yo ça possible na moto ya fanda likolo ya trône. Ya simba livre ya vie na yo. Oh bien aimé moto na ndesenge to belela na après-midi ya lelo ba mena bien. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Grâce sur Grâce qui est présentée par votre humble serviteur, bienvenue Biano, fils de VKM, encore une fois, Nzamba Pambola Bino, étiquette soki kimia, ezalaki te na mabota, kimia ezalaki te na misala, kimia soki ezalaki te na ba santé, étiquette dans cet après-midi et loko ezangaki epesama bino au nom de Jésus. Cet après-midi tozali wana na compte ya prière na biso ya intercession o tobenyango na kombo ya grâce sur grâce. Tobenyango grâce sur grâce parce que le mot grâce veut dire faveur imméritée. Nayebi ke na après-midi ya lelo quand bien même toko ko bondela, toko ko prier, mais na lingi soki solution et ko pesa mela moto moko azolanda biso en ce net moment et pesa mela yete na ba propre fort na ye, mais et pesa mela ye na ngolu à compter sur prière na yete quand bien même toko ko prier parce que ça devoir ya mwana nzambe nyonso, mais na lingi liboso prière na yo ocha grâce pour ekende malamu. Voilà bien aimé, le lot s'est retrouvé sous un numéro où il y a intercession grâce sur grâce pour to bonde la elongo na yo. Yo motozo landa biso makambozo simbate, makambozo kendeli bosote. Ozobika toujours situation moko eza inchangeable. Mais na lingi na après-midi lelo natali sayo que tout est possible à celui qui croit. Penanzela prière oyo nzamba ko kitapia ko sala biso ya minene. Si j'ai na biso toza nango na kati ya prière na biso eza te moko o toza komi tout na question. Est-ce que cette vie est la mienne? Eza question o toza komi tout na. Bomoi oyo eza yanga. Balingi avant tokota na kati ya prière la ligne tout le canon nous a exhortation. Où ils allaient basé dans le livre ya Apocalypse chapitre 5 verset 1. Bible lobby. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? Et personne dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un de veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et remplir ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Ndene bandeli na bandaki koloba lelo tolingi tobondela par rapport ya question moko oyo bato ebele basepozaka. Eza nango question moko mais eza mpona moto moko te, eza mpona bato ebele. Eza na bato ebele bamitunaka question oyo par rapport ya vie oyo baza kolekisa, par rapport ya vie oyo baza kobika. Vie wana ezotindika bango bamituna question na koloba ete est-ce que vie oyo eza yanga? Vie yango eza nini? Eza vie ya pasi, eza vie ya mabe. Nalingi naloba na mona Nzambe moko azola na biso en ce net moment ete vie ya minyoko, vie ya pasi, vie ya souffrance, vie ya complication, eza vie ya mwana Nzambe te. Pote Bible eza koloba na biso que projet oyo Nzambe azo formé pour na biso eza projet ya malheur te, mais eza projet ya bonheur et de paix. Nalingi na banda premièrement na kotelisa mwana Nzambe moko à tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Eza na ba promesse mibale o epesamelaka ye. La première promesse ezali vie terrestre. Na kati ya vie terrestre toza komona au centuple. Mais deuxième promesse où ezolanda mwana Nzambe to moto andimeli Yesu, c'est la vie éternelle. Yango komona Pierre a tout na Jésus. Alors bi maître, nous avons tout abandonné. Biso tolandi yo. Mais tant tozolanda yo to rejoindre nini? Yesu atali Pierre, alobi na ye, na se ya mokilawa bokozwa au centuple. Pe na ba jours à venir la vie éternelle. Cela veut dire moto nyonso oyo andimeli kombo ya Yesu. Eza na ba promesse mibale. Eza na promesse ya au centuple, pe eza na promesse ya vie éternelle. Mais na promesse ya au centuple, bien aimé, eza na bato ebele o bazo vivre en côté. Na kati au centuple, soki oza mobeli, na kati au centuple, guérison ezali. Na kati au centuple, soki ozoluka musala, okozongo na kati au centuple. Na kati au centuple kolele ezalaka te. Na kati au centuple minyoko ezalaka te. Na kati au centuple mitungisa ezalaka te, parce que na kati ya vie wana tozomona abondance. Na mokanda touti kotanga Bible ezotalisa biso mokanda ya Apocalypse. Mokanda ya Apocalypse ezali une grande vision oyo apôtre Jean azwaki précisément na île de Patmos. Bible ezotalisa biso apôtre Jean amoni na kati ya vision. Alobi namoni moto moko afandaki na ngwende na ye. Mais na constaté na loboko na ye ya mobali asimbaki livre. Pe na kati ya livre wana ekomamaki na makomi ya kati pe na makomi ya libanda. Pe na sima ya komona na moni ange moko ya nguya atelemi aza koganga. Nani yango aza digne pona kofongola livre oyo pe koyeba kolongola baso oyo eza na kati ya livre. Jean lobi namonaki moto moko te atombolaki mosapi po alongola. Alobi ezala na likolo ezaki na moto moko te. Ezala na se ya mabele ezaki na ezala même na se ya mabele ezaki na moto moko te azaki digne
ni kutu pona kotala livre wana. Mais nalingi premièrement na banda kotala liselo komoko. Tango bazolobela livre eza nini? Pourquoi mutona simaki livre na loboko? Mais pourquoi pe apôtre Jean abandaki kolela pour te mutu moko te azaki digne ya kofungola livre wana? Livre wana eza ko représenter vie ya moto. Parce que apôtre Paul a confirmé comme Azoloba. Azoloba, vous êtes le lettre. Azoloba na peuple, Azoloba na bateau. Que bozali ba lettre na biso. Ah, j'ai vite compris que livre oyo moto na asimba ki na loboko et pendant qui qu'on représentait vie à bateau. Et nakati ya vie wana tozomo na ba lettre. Bible za ko qui s'appelle ko pesa précision. Na ko ete nakati ya livre wana et comment maki ba lettre ya kati pe comment maki makomi ya libanda. Elingi ko lobanini. Écrit dedans elingi ko représenter Israël. Pe écrit ya dehors elingi ko représenter biso ba nation. Cela veut dire livre wana e banda qui concerner kakate catégorie ya bato. Mais livre wana e banda qui concerner tout le monde. Na ba o bandimeli Yesu. Na ba o bandimeli Yesu te. Na ba o bazana kati. Na ba o bazana libanda. Livre wana banda qui concerner tout le monde. Livre wana simaki ba âme ba vie ya bato. Mais ezalaki na question moko eyeba maki na ko se poser. Nani azadigne ya ko sauver batuana? Nani azadigne ya ko fungula livre wana pe ko longola baso? So eza caché. Na pesa bino ndakisi moko. Moto soki akomi lettre na ye. Pour ayeba ko valider lettre na ye ezwa valeur. Ekota en vigueur. Istengeli so ezala. À partir ya caché wana eza kotel sa ete lettre oyo ndenge ba kotisa na ministère songolo ministère na ekoyamba yango par rapport ya caché oyo eza likola lettre. To le bien mena bien. Mais eza ndenge moko pena ba vie ya batebele na Apocalypse 7 so o bazolo baba longola parce que so keza ki so ya malamu ba kasi ya malamu ba nya ba longola yango te. Donc bazoluka moto ya kofongola livre pe ko longola ba so wana. Je vite compris que ba so wana ezaki ba so ya monde des ténèbres. Ezaki ba caché ya malamu te. C'est de la même manière yo moto zolanda biso. Vie na yo eza lettre. Mais lettre to mususu ya koko na yo akoma que yo okobonga te pe azuiso atie. Yo peut-être zolanda biso. Ozolanda biso to mususu na France, to mususu na Europe, na Amérique, to pe wapi. Quel que soit pays oza ko se retrouver. Vie na yo eza lettre. Mais lettre oyo to mususu noko akoma azuiso atie. Alobi yo quel que soit pays yo kozala yo ko kende liboso te. Quel que soit eloko yo ko sala e ko simba te. Quel que soit bisika yo ko kota e ko simba te. Ezala okoti na ndako libala lelo lobi ba ko benga na yo pour te sowana eza likolo ya lettre qui est ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, et loko wana elingaki ewumela soki Yesu alors akwa mataki nekulusu te pona yo. Mais lokola Yesu amataki nekulusu pona yo, quel que soit baso oyo batia likolo na vie na yo na ndenga mabe, yeba que le nom de Jésus est si elongola yango. Et tango jaza koloba, bien aimé, eloko zoka musanga ni na mwe pusaki na Jean alela. C'est que livre wana ezaki important. Et loko eza important te jamais kokai kolelisa Jean. Loko lelisi Jean, c'est que livre wana eza important. Bible zoloba na lola ata Mikaël atombola ki lisapete pour fongola livre wana. Bible zoba ki salisusu ni même ko regarder ni les regarder. Donc il n'était pas question kaka ya kofongola mais question pe ya kotala ta yango. Livre ezana lola ange mon côté abande ko koka kotala yango. Ezana sia mokili
bien aimé, papa na yo se trouvaki dignité pour na kofungola yango. Maman na yo azalaki dignité ya kofungola livre wana. Noko na yo azalaki dignité ya kofungola livre wana. Mobali na yo, chéri na yo azalaki dignité. Mais Bible eza koloba ete, puis j'ai vu un ange puissant. Oya zo fongola mongongo koloba ete, Jean cesse de pleurer. Alléluia. Ange moko azoloba Jean koleli mingi tika kolela. Lokola awa na likolo moto azwa dignité. Na mabele moto azwa dignité. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Donc secret ya kofongola livre na ebandeli ya makomi balobi moto moko afandaki na trône. Na loboko na mobali asimbi livre. C'est que moto oyo azana makoki ya kofongola livre wana eza moto ya simbaki yango. Donc solution ya vie na yo ekouta ni libanda, mais solution ya vie na yo ekouta pa ya moto asimba bomo na yo. Oh bien aimé, solution vie na yo que ça la possible pas mobali na yo so mobali na onde asimba vie na yo. Solution ya vie na yo ngeza la possible soki mwasi na yo nde asimba vie na yo. Solution ya vie na yo ngeza possible soki papa na yo nde moto asimba vie na yo. Mais lokola la solution ya vie na yo eza possible na moto oyo afanda likolo ya trône ya simba livre ya vie na yo. Oh bien aimé, moto na nde senge tobelela na après-midi ya lelo loba mena bien. Bible lobi moto na kelemaki alobi yesi alonga mokili azadine afongola livre wana pe alongola baso. Bible zobakisa 7 so chiffre 7 eza chiffre ya perfection. Ça dit tant nzamba bandi ko créer premier jour 7e jour nzamba pemaki pona kotel sa ete œuvre sali et si ekoki na vie na yope. Le lot santé ne commence santé moko maladif. Le lot biki lobo biki. Okoma moumbu ya bakisi. Okoma moumbu ya ba docteur. Le lot bakobala lo yo bobebani na mobali. Eza poete et si bakokisa mosala ya bango ya mabeli kolo na vie na yo. Mais mosala wana ngake wumela. Soki agneau le lion de la tribu de Juda atombola ki mosapité pour na vie na yo. Pendant que batumisu bazaki silencieux. Ya lobi na kotika te à cause na yo nandimi natika gloire na ngai nakita pona longola tous les 7 so ya mabeli likolo na vie na po yo zwa liberté. C'est pour cela na après-midi ya lelo ngai na yo tolingi to bondela bien aimé lisolo oyo ezo concerner kaka ba chrétien te ezo concerner tout le monde oyo azana problème. Le monde où il y a un problème. Bazo beta lisolo, il y a écrit dedans et écrit en dehors. Donc les lisolo ils ont concerné Kagabana Israël mais ils ont concerné biso ba nation. Yango na lié longo na yo. Bien aimé, autant eloko nini ils ont simbaté na vie na yo. Eloko nini ils ont tambolaté na bomo na yo. Yo moko banda ko constater malamu. Soni ni maléfique o batia likolo na yo. Partout comment kokota ba comment koboya yo à cause ya caché on eza likolo na yo. Batia yo caché ya maladie. Batia yo caché ya échec. Batia yo caché ya bobola ya kolela. Quel que soit bisika yo sali mais obika toujours na kati ya minyolo moko satanique. Le loko fanda na foyer na yo na kimia lobe kokoma ba problème. Olande di problème ango ozomone loko malonga te. Le loko mako se retrouver na kati ya malade. Bisika malade ango wuto yebite. Bien aimé, et ça na moto moko l'agneau de Dieu. Oya ndima ko matane kulusu pona koyeba kosilisa malade ya vina yo. Et ça na moto moko andima e kulusu pona kosilisa ba passe ya vina yo. Et ça na moto moko andima croix pote yo ozala libre. Moto ngweza nde kombo ya Yesu. Yende tosobele na poko lelo elongo na bandeko tozokota na kata mozindo ya prière nga na sokamba babonde di bien aimé benga papa benga maman
benga bana sangisa bana loba le temps de la grâce c'est grâce sur grâce et si ebelemi nous voulons prier bisika yo zali zala concentré la présence de Dieu est là oui il est là parmi nous soyez concentrés nakati ya mabondeli na nzela loyembo oyo banda ko méditer oh rabasaka ya bashinda banda ko constater alléluia nini yango ezosimba te na vie na yo avant na banda kopesa ba requête banda ko constater nini yango ezosimba te oh rabasaka ya bashinda rabaso oh rabasaka ya bashinda rabase rokodoro bosendele bosaya oh rabasaka ya bashinda rabase alléluia Jésus Kebo sakaya bashinda. Oh rakabasaka bashinda. Rosso torobo saya masaka babre. Alléluia. Banda ko constater. Banda ko constater. Emmanuel est là parmi nous. Il est là parmi nous. Alinga sala bien na motomo razolanda. Alinga sala bolamu. Alinga sala lo bolamu. Alinga sala la yo bolamu. Alinga sala la yo bolamu. Alinga sala la yo bolamu. Oh rabasaka ya basende. Oh londo bosaka. Alléluia. Oh rabasaka ya basé. Jésus. Jésus. Je célèbre, moi le monde, oui, je te prie, je t'adore, je t'adore Emmanuel, je te fais dans ma vie, car tu es le roi de mon cœur. Oh Rabasaka Yabashe, eh Kokobo Sakayama, eh Rakabasaka Yama Brosayama. Viens Emmanuel, viens dans ma vie, viens dans ma santé, dans ma maison. Emmanuel, Rakaba Sakaya Masse, Rokobo Sakaya Massinda Labasi, Rakaba Sakaya Mabrosa Yamase. Rakaba Sakaya Basotolo Bosaya. Rokobo Sakaya Masinda. Yendelebo Sakaya Masotolo Bosaya. Raba Sakaya Masotolo Bosaya. Rabasanda Rabasa. Shendelebo Sondolo Boshe. Shendelebo Sondolo Boshe. Alléluia. Yoka. Nalingi sikoyo. Lokola obeleli Emmanuel. C'est lui qui a vaincu la mort. Oh bien-aimé. Ba oyo nyonso bakota na kunda babima lisusu te. Ba babimera banzambe bakota na kunda babima te. Mais ezakaka na moto moko oyo alonga liwa. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ozo benga ye na vie na yo. Lokola yesi akiti. Ozolo ba akango la bombo ina yo. Bien aimé yo moko yebe loko ni kangi vie na yo. Loba na ye akango la vie na yo. Akango la santé na yo na maladie. Akango la vie na yo na ba problème. Akango la bombo na yo na kata kolela. Akango la libota na yo. Akango la bana na yo. Akango la yo na ba lien ya famille. Ozolo ba na ya akango la yo. Totombole mingongo. Tobondeli alléluia. Tobondeli alléluia. Oh rabasaka ya mashe. Lobana yakangola yo. Lobana yakangola yo. Oui bien-aimé, la délivrance est certaine. Au nom de Jésus, la délivrance est certaine. Yenda longa liwa. Yenda longa liwa. Lokola longa liwa.
Azape capable de kolonga maladie na yo. Crois seulement. Tato la délivrance na vie na yo. Lokola longa liwa. Azape capable de kolonga ba problème na yo. Toi crois seulement. Crois seulement. Peut-être la délivrance na vie na yo. Ni pepe mon te longa ye. Ezala bitumba ya famille. Ezala balie familiaux. Bien-aimé liboso ya kombo Yesu et ko fléchir. Banda kotato la délivrance. Banda kotato la délivrance. Tato la délivrance na vie na yo. Tato la délivrance na vie na yo. Tato la délivrance na vie na yo. Tato la délivrance na bomo na yo. Tato la délivrance na vie na yo. Banda kotato la maman. Banda kotato la mon frère. Banda kotato la ma soeur. Banda kotato la papa. Banda kotato la délivrance na misala na yo. Tato la délivrance na ma projet na yo. Tato la délivrance na santé na yo. Tato la délivrance na santé na yo. Tato la délivrance na foyer na yo. Tato la délivrance na famille na yo. Na vie ya mobali na yo. Mobali na yo. Azali sous fidèle te. Oh bien aimé, ce n'est pas lui. C'est la délivrance et esprit ya mobali na yo. Bisika nyonso azali. Bisika nyonso bakanga motema na ye. Bakanga esprit na ye. C'est la délivrance. 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 Alléluia. 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 Oh Rabasaka Yabasinda Rabase. Mon ami intime, Jésus. Alléluia. Intime, Jésus. Mon ami. Tatola, tatola, tatola. Tatola délivrance. Tatola délivrance. Tatola délivrance. Tatola délivrance. Oui, je sens sa présence. Yo motozona qui kobela. Ressens ta guérison. Ressens ta guérison. Yo motozona qui lié. Ressens ta délivrance. Maintenant, reçois ta délivrance. Tatola. Oh Rabasaka Yabasinda Rabase. Oh Rabasoto Lobosa Yamase. Oh Rabasaka Yabase Telebosaya. Oh Rabasoto Lobosa Yabase. Jésus. Jésus. Alléluia. Yoka bien aimé. Nalingi sikoyo okota na kati ya mozindo ya mabondeli. Nalingi obanda koboya. Esprit nyonso oyo etungisaka bomoi na yo. Bien aimé oyebi yango malamu. Esprit oyo za ko déranger fi na yo. Oeza ko bundisa bomoi na yo. Oyebi yango malamu. Maladie eza esprit. Lokola eza esprit na kombo Yesu ekotika bomoi na yo. Amen. Kolela eza esprit. Freinage eza esprit. Échec eza esprit. Divorce eza esprit. Incompréhension eza esprit. Et loko nyonso oyo etungisaka santé na yo. Etungisaka bomoi na yo. Etungisaka foyer na yo. Etungisaka vie ya bana na yo. Okomona lelo boti mwana. Mais mwana koma ko pété. Mutu azoyoka lisusu mutu te. Akoma ko faire craquer yo mutu. Bien aimé, ozo benga na esprit wana. Na kombo na Yesu. Zinda na prière. Bien aimé, soki ozana ndako ozo beta maboko. Ozo banda na ko bengana. Ozo banda ko autorité. Banda ko bengana ba esprit wana. Banda ko bengana au nom de Jésus. Banda ko bengana au nom de Jésus. Bengana yango etika yo. Bengana yango etika yo. Banda ko bengana yango. Banda ko bengana yango. Esprit nyonso oyo ebundisaka vie na yo, ebundisaka santé na yo, malade nyonso
oyo ebungisaka sante na yo, esprit nyonso oyo etelemela libala na yo, etelemela mobali na yo, etelemela mwasi na yo, etelemela bana na yo, banda kobenga na yango, banda kobenga na yango. O rabasaka ya bashe, o rabasotolo bosaya, shendele bosaya basaka. Alléluia. Na makambo eleki o mayele eleki Yesu te. Ye naza likolo ya maladi na yo, aza likolo ya baproblème na yo. Lokola moto moko te azalaki dine, ye azalaki dine. Oh rabasaka ya basendele bosa, oh rabasaka ya basendele bosa ya. Belela ye, belela ye, belela ye, belela ye. Azoyoka yo. Na yebi akosala, pe akosalela yo na après-midi alelo. Rabasaka ya basendele bosa ya base. Nzambe na bomo telema, Nzambe na lola telema, telema na bomo ya mon frère, telema na bomo ya ma sœur, telema na bomo ya mon frère, telema na bomo ya ma sœur oyo azola na biso, oyo abundisami na malade, oyo abundisami na ba problème, oyo abundisami na bitumba ya famille. Nzambe telema, Yahweh telema na après-midi ya lelo, elombe telema na après-midi ya lelo, elombe telema na après-midi ya lelo, elombe telema na après-midi ya lelo, telema ensemble na lelo, telema ensemble na lelo, telema ensemble na lelo. Dernière requête na biso, ozobanda kolongola kashe nyonso o bacha likolo na yo. Bien-aimé, Yesu déjà a longola bakashe nyonso. Joie bokondi au nom de Jésus. Banda kolongola bakashe nyonso bacha likolo na bomoi na yo. Nzamba sala yo grâce na premier lelo. Longola bakashe nyonso. Kashe ya célibat, kashe ya liwa, kashe ya malade. Oh bacha yo kashe na yo ezakaka olekaka na ba opération. Ngana ye ko informer yo okoleka na opération mon côté. Ezala bacha kashe likolo na yo ya stérilité. Ngana ye ko yebisa yo na kati ya ndako ya Nzambe ba ekomba bazalaka te. Kashe ya stérilité ezolongwa longola yango. Ezala échec, ezala bobola, ezala liwa. Même kashe oyo koko na yo atia likolo na yo avant yo botama. Ozole ba kashe nyonso mabe. Batia likolo na vie nanga na après-midi lelo na zolongola yango. Ale banda kolongola, banda kolongola, banda kolongola, banda kolongola to bandi ko bondela lelo ya. Banda kolongola. Elongwa. 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 Longola yango. Longola yango. Longola yango. Longola yango. Longola yango. Banda kolongola. Bakashe nyonso. Bakashe nyonso. Bakashe nyonso. Ya monde des ténèbres. Bakashe nyonso. Ya molili. Bakashe nyonso. Ya famille. Ya mabe. Batia likolo na ngai. Nazolongola yango. Nazolongola yango. Nazolongola yango. Nazolongola yango. Nazolongola yango. Nazolongola yango. Au nom de Jésus. Sikozali ezala ozana ndako tope ozana musala mena air ya repos
Tant que nous prière ou écouter l'yo aux akobimosa na métro. Ici kozali. Si a kondima na yo, na lingi na bonde la pona yo. Bible za koloba na nga ete. Toza ko porter marque ya Christ likolo na biso. C'est pour cela na sa ko tatola ko confesser. Likolo na bomo ya moto moko asolanda biso. Soki likolo na yo batiaki yo so ya molili afin que nyonso yo ozosala ezosimba te nazo déclarer disparition ya so wana au nom puissant de Jésus-Christ. Soki likolo na yo batiaki so ya malade, ya opération, ya échec, ya botutu, ya stérilité, ya incompréhension, ba masque de vieillesse, ya célibat, le loko kota libala, lobi ba bengani yo, le loko sala malamu, lobi boswani, so nyonso wana, marque nyonso o balatisa yo, o eza kotungisa yo pe kozangi so kimia, nazo déclarer na après-midi ya lelo, disparition na yango. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Reçois ta délivrance. Kimia o ezala kite na vie na yo. Ezala na tatoli yango na kombo na Yesu Christ. Amen. Est-ce que toko betela Yesu maboko makasi? Toko betela Yesu maboko makasi yo moto landi biso na ndako betela Yesu maboko. Voilà bien-aimé dans le Seigneur. Tokomina suka ya prière na biso mokolo ya lelo. Lelo tobondela ki à ce qui concerne le mauvais esprit. Ba caché ya mabe. Ba marque ya mabe. Ndengo zawana lelo koma kobika conséquence ya tomsu ya ba maloba ya mabe loba makayo bota marate. Lelo koma kolanda yo. Olota ka bandoto mabe makambo na yo simbaka te. C'est pour ça que le lot ozaki na prière ya kolongola bakasi wana nyonso mabe. Na pamboli yo moto landi biso na premier dia lelo, c'est que te nzamba pambola yo. C'est votre humble serviteur bienvenu Biano, fils de VKM. Biso tozali na ngambo ya première rue na église de Christ sauve. Mais nazo pesa bino déjà rendez-vous. Na moto nyonso oyo aza na posa ya prière aza na problème songolo kobana mokola lelo landi prière oyo benga biso samedi kobanda na 0h kino na 16h tokozala wana samedi na kati ya losambo mpona kobondela na baka nyonso ekobenga biso. Tu as un problème olotaka bandoto mabe oza na likambo moko ozosala ezosimba te benga biso na numéro oyo e affiché wana samedi oyo ya semaine oyo landi émission mais samedi na yango toza wana mpona koyamba barequête ya bato nyonso kobondela mpona bino sur place na telefone mpe toyebi ete nzambe akozanga te kosalela bino mpona mokolo ya lelo nzambe apambola bino mpe napesi bandeko na ngai oyo baakompagne ngai groupe adoration oyo baakompagne ngai nzambe apambola bino mes bien-aimés. Nzamba pambola frère Narcisse, Nzamba pambola frère Moïse, apambola frère Neftali, frère Ben, sois béni. Penabino Batounia Sobonanda Kibiso, Bo Pambolama. Et votre émission, grâce sur grâce, une émission, il y a intercession et il y a awa. Pour te Jésus Christ à visiter et à Kangola Ebele. Nzamba pambola équipe de la voix céleste, ainsi que frère Arnaud de Kamande na caméra. Nzamba pambola biso na église au bayambe biso foyer des aigles église oyambe biso foyer des aigles Nzamba pambola yango esika moto na Nzambe azokamba le pasteur Jado Lokomba Nzambe apambola bana nyonso ya foyer des aigles tokutani bongo na numéro oyo eza koya mais tozokabwana na loyembo oyo
bakotindela biso po te botikala toujours na kimia pe na attitude ya mabondeli. Mpona lelo Nzambe apambola biso. Béni. Bye.